Bonjour, bonjour, bandeko. Lelo eza lisusu inoportunité nzambe apesi biso ndenge bible ezoloba kaka lelo eza mokolo nzambe asali tose réjouir na yango parce que ye nde mokonzi. Tozwi susu moma ya koya kokutana na bino po tosala susu étude biblique parce que yango nde moto esali tokola na maloba na ye. Tobondeli nzambe parce que ye nde mokonzi. Tobondeli. Yawe totondi yo tokomisi yo mokonzi parce que mosusu lokola yo aza te. Auteur ya sagesse nyonso ezali yo. Yo nde mokonzi apart yo mosusu aza te. Yo nde mokeli yo mpe ozali kodetenir pouvoir nyonso mosusu te. Kati na Yesu nde nyonso ezali. Autorité nyonso eza kuna. Protection nyonso eza kuna. Mayele nyonso ya kotambola eza kuna. Mpona suka tozala na yo elongo na nkembo ezangi suka. Yawe totanga maloba na yo kolo biso banani ka basumuki kolo toza simple instrument simple vaisseau yo ko utiliser afin que kombo na yo ezala non kombo na ezala glorifié na miliaba oyo bazoyoka ngo pe aussi na biso moko na kobandela. Merci mokonzi nzala na biso elongo diriger ba pensée na biso que notre cœur et recevoir maele kote pa na yo afin que totambola pleasing liboso na yo tosepelisa yo na biso moko te me na nzela epona na yo masi ya Yesu oyo andimaki kozala médiateur mpona biso tobika liboso na yo tika ete gloire nyonso ezala ya yo nde na kombo na yo masi ya Yesu tobondeli amen. 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 Voilà. Amen. Lelo, nous partager sur deuxième partie. Il y a Oisa comme mabiso dans le livre, il y a Romains 1,5. Dans Romains 1,5, ce botang yango bien kozo bazo parler sur l'obéissance de la foi. Sur l'obéissance de la foi passée tout le bla qui sur Hébreux 11, verset 6. Tant toujours s'approcher de Dieu, premièrement, il faut te croire que Dieu existe. Hasard rémunérateur, n'a pas on ozo mukaye na solo. Amen. Et le lot, tout les to continuer na Romains wana tout le monde qui sont partis ou ceux qui plus important paix. Donc la rende tout le bi sur Hébreux. C'est quoi le lot toujours le bela toujours partager sur Actes chapitre 17 verset 30. Ils ont mis opposé en pour le qui en. OK. Acte 17 verset 30. Tout en a livré tout en a verset à Louis II. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Amen. Zambe, aza ko recommander repentance na moto nyonso. Puis ba commandement wana azo ko recommander biso repentance wana azo ba eza lelo. Eza lobité, eza dans 50 eza lelo. Tout le monde est bien à Acte 17 verset 30. Bible lobby, Dieu sans tenir compte d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc, tout le monde apôtre Paul, apôtre Paul azalaki ko évangéliser na Athènes. Azalaki ko lobela batu ya culture wana oyo bazalaki ignorant concernant notre Dieu, le Dieu vivant, le créateur et de la terre. Bazongo lobela bazalaki sage, la majorité bazalaki sage. Mingi baza sage na miso ya bato. Okay. Baza sagesse na bango eza sagesse des hommes. Eza humaine, reconnue par des hommes. Mais après la mort, bakozala lisusu ignorante. Bakozala lisusu ignorante comme l'homme riche, na histoire ya l'homme riche et Lazare. Ignorance esali na biso te ba innocent. Non, c'est tout. Kozala ignorant, kozala na ignorance ya Nzambe. Pe maloba na Nzambe esali na biso te ba innocent. Mais elakisi biso kaka ndenge nini mitema na biso eza assombri na masumu. Daniel tokende na Psaume combien? Psaume 12 longtemps ngo tu connais ça non. Psaume 12 Psaume 12 verset Psaume 19 verset 10. OK. Et le bien. Qui connaît ses égarements?
Pardonne-moi ce que j'ignore. La version mosusu pe na sepela na balobi. Verset 12 balobi. Il y a 19 verset 12. Na version mosusu balobi. Qui est-ce qui connaît ces fautes commises par erreur? Purifie-moi de mes fautes cachées. Purifie-moi Donc, David, na psaume 12, verset 12, alobi qui connaît ses égarements. Nani ayebi wa faute commise par erreur. Après, c'est un nzambe à purifier. Par exemple, besoin de vivre vie moko. Eloko moko te za na nzela, po ezaka masumu te ezaka na nzela. Yeah. Dans la psaume wana, David ne parle pas de péché d'omission. Mais, bah, acte oyo moto a sali sans rendre compte qu'il a sali les soum. De commission, donc. Yeah. Donc, a sali ki ango volontairement, sans se rendre compte qu'il a les soum. Ok. Les soum eza trompeur, photo ye bango. Yango nde moto eza ko décevoir biso. Les soum eza trompeur. To sala kabiloko ebele oyo eza abominable na miso ya Nzambe sans se rendre compte. Pe toza totalement inconscient na ba acte wana. Yango Bible elobi ke vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Na Ephésiens chapitre 2 verset 1 pe na verset 4 elobi nous étions morts par nos offenses. Amen. Oh. Na sepeli na introduction est très important. Et là, on a dit que juste tout le bas sur les lots. Le Dieu que nous adorons, le Dieu de la Bible dont je parle, Asa souverain, Asa riche en bonté pour on les a caractère, qui a un attribut même tout le bas. Asa riche en bonté, Asa lent à la colère, Asa miséricordieux. Asa juste, et puis la justice na ye et senga, même ma décision na ye, toutes les punitions, tous les décrets, oye et sengeli ya sala, ils allaient toujours juste. Et on n'a pas été à rendre compte. Alors, le roi Nzamba za juste, il faut punir ba injuste. Il faut, sinon à combien Nzamba za injuste. Alors, Dieu, la justice na ye a manifesté yango, en punissant nous qui sommes injustes, oyo te commettre ou encore te omettre na bandenge ebele ba acte oyo ezali injuste liboso na ye. Siko Nzambe a manifesté sikoyo miséricorde na ye na ndenge ni accordé biso temps. Nzambe accordé temps na basumuki biso basumuki apesi biso temps. Pour le temps wana il y a une seule raison Nzambe azo pesa biso temps. Malabara toujours tant to la mugana tongo, c'est vrai nous avons des projets, il y a aucune musala, il y a somba boye, il y a kolamba, il y a kolata bilamba, il y a bima et tout, c'est vrai ça va projet au sala na vina. Mais s'il y a une raison auto la mukakana tongo, il y en a une seule raison. Une seule raison. La raison pour laquelle tout le monde a pu se repentir et puis toute confiance totale dans Nzambe. Pourquoi ça le bande moi? Dans chaque vie na biso, il faut chaque jour et surtout nazo s'adresser pour ce qu'on a ba obaza né de nouveau. Ba obaza toza sauvé. Chaque jour tozo la muka. Ça to yeba plus de du to yeba ebele sur Nzambe. Koto croître na vie na biso chrétien. Parce que les plus ozo yeba, les plus ozo ka oyeba Nzambe, les plus ozo mona sainteté na ye, nde la kisi yo ozo kokate, ozo koyaka. Les plus ozo mona grâce ya Nzambe, ozo mona bolingo Nzambe, ozo mona souveraineté Nzambe, puis ozo mona grandeur ya Nzambe. Voilà. Le quoi c'est important. Très important. Parce que pour na binde ngona ezana verset mo bi bezo ba boy ezolo ba Dieu renouvelle sa bonté dans la vie de tout un chacun. Ezala miyibi, ezala ba bomi, ezala tout le monde. Dieu renouvelle sa bonté. Si seulement si o la mo ki na tongo Nzamba renouveler bonté na ye na bombo na yo chaque matin. Maintenant pour renouveler loko, il faut m'appeler ça on yango en premier lieu avant et la renouveler. Sinon, ils ont un sens de la renouveler yango. Dans le bas,
Alors, tant on a renouvelé bonté, il faut toute la question, qu'est-ce qu'il nous donne chaque jour pour renouveler la rango? Nous allons nous rendre compte que Nzamba peut s'arrabiso paiement tous les jours et puis à renouveler la rango pour un but. Raison Nzamba renouveler la paiement, les buts en question, Isali, dans le livre Jean 3,16. Aujourd'hui, le Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Siko biso, tangu yo l'amour qui n'attend, Bible dit c'est en croyant du cœur, c'est en confessant de par sa bouche que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et qu'il est capable de ressusciter notre corps mortel. Croyance ou en croire et puis confesser, ces deux verbes-là ne peuvent qu'être conjugués tant que aux en envie. Tant aux envie, tu ne peux plus faire ces deux choses. C'est qu'il y a un seul banzan bazo renouveler bonté naie pour que tout comme la connaissance naie tout se repentir. Yango a pesibiso temps pour que tout se repentir. C'est comme mon somme qu'il faut azala exposer la vérité. Azala exposer na la vérité prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Quand vous avez exposé, vous n'avez pas mis sur un fungwama, pour mis sur un fungwama, enfin, on se repentir. Parce que vous avez aveugle, vous avez noté, aucun ça, c'est bon, hein, aucun ça, tant malam et tout va bien. Non. Message de Christ, n'est pas ya, et que fungula yo, misu, au moins que, ah, n'abane pourquoi ya, ah. Parce que, tant ignorance n'est qu'à Andrea Tutangawa, tant ignorance, ils ont la qualité que nous avons justifié ma péché qui prétend être ignorant. On n'est pas une réalité. Non, non, non. Ils ont bon côté. Non, c'est faux. Ça m'a pour justifier ma péché sous prétexte que Bazara qui est ignorant. Parce que Bible, ah, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont nuants tous. Alors, pécheur est conscient de ses actes, quelles que soient les circonstances derrière les actes. C'est vrai, tu le vois qui nous sommes ça, el cambo, na ignorance, hein, au commettre yango, avec ignorance, et justifier au coup tout. Parce que ce sont tout cas, la magambo, non, tout cas, nous, on s'est par ignorance. Tout ce qu'on a, oyo, ça c'est que, tout ce tout, nana, autre, ça c'est que, par connaissance, oyo, baki, ignorance, et c'est la disite, ka moko, moka ya pamba, ça qui, tous à la, bah, peut-être qu'on mérite punition, ça. C'est que pour nous, yango, Nzamba pesi temps, temps pour que les pécheurs azala exposé dans le baki pour que ako senga bolimbi peut à trouver miséricorde, la grâce qui est juste la foi en Christ au moyen de la prédication du salut en Jésus le seul qui a payé en totalité la conséquence de nos péchés. Parce que tant on a juste des fois punir biso, quand on a juste, maintenant Christ vient à Koufi, na croix de Golgotha, pour que a racheté biso ngai na yo, afuta nyonso oyo nzambe, azalaki kosenga, afin de kanda na ye ekita. So dans le livre 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4, autant, Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4, ou encore 1 à 4, je vous occupe. Okay. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Bible est manifestée, Bible est précisée, mort pour nos péchés. C'est vrai, la Bible aussi confirme que le salaire du péché, c'est la mort. Il soit sous mon côté. De ce fait, il n'était pas important pour Naïa Koufa, parce qu'il y a Soumouka quitté. Mais pourquoi il est mort?
il est mort, lui précisé à la bien que nous, il est mort pour nos péchés. Quand on voit le but, il est devenu péché pour nous. Yeah, il s'est fait pécher même. Il s'est fait pécher. Yeah. Yeah. Il s'est fait pécher. Donc, ça, parce que ça paiement, Nathan, tongo. He becomes sin for us. He became sin. Yeah. Yeah. He became sin. So, il s'est fait, comme ici, les sous. Yeah. Pour la biso. Donc, il y a un temps où nous avons totalité ya lisumu epai perfection ezalaki nde nzambe azopesa kanda na ye nyonso wana abombaki ndambo te ya ba 4e génération te abombaki nyonso abombaki na plénitude nango na totalité parce que la justice wana Dieu ne peut pas nous condamner 2 fois il nous a condamné en Christ de ce fait nous sommes justifiés aussi en Christ na côté mosusu wana c'est que la seule façon de la justifier liboso na nzambe ezali en écoutant l'évangile prêché. Tant l'évangile est prêché nde kofungola misu nde pa to kolemba okinde ko binaka nde pa to balemba ko ba amen po balobela ki makambo libala balobela ki makambo mabota balobela ki makambo makambo eza na nzela penza te c'est vrai que ça la paie bien mais yango penza te la raison pour laquelle Christ est mort. Il y a la raison pour laquelle vous avez la tongo. Dieu te permet de la tongo pour que vous en ayez conscience de la mission et c'est que le jugement juste de Dieu, il y a la condamnation éternelle, la mort, l'enfer éternel. Oyo basomi ki bazali ko mériter, oyo tozali ko mériter en première lieu basomi. Les rejets nango nde meme condamnation. Maintenant, accepter ces messages, c'est-à-dire acceptation que naza mabe, naza mosungi, nazo mériter le côté liboso nanzambe si ce n'est punition, mais nanzela na yesu oyo azwi sumu nanga oyo accepter ayako lukanga même pour nazaki ya kubunga. Parce que tokeno luka te ndenge bible zoloba no one seeks for God. Mon côté aluka nzambe. Aussi mon côté azali malamu bible zoloba même pas un seul, même pas nga. Même pas un seul. Maintenant, qu'on accepter Christ, nde yango epesi la vie éternelle. Donc, les temps d'ignorance aussi, d'autres fois, ils ont battu que nzamba ko bosana. Dieu va oublier tous les péchés commis avant d'être exposé à l'évangile. Pour te dire, oh, là, n'a pas de parce que mutumwa posant la question, et bon, ce qui mutumwa bipenda, na ba ville, wana kuna na ba place moko boye. Non, non. Les femmes ont tendance oyo baza na connaissance biblique te bakozajuge ba acte na bango ba acte nyonso basala et par conscience napesa neti exemple ça napesa neti exemple moto nyonso oza na besoin ke classe te oza na besoin oza na bible te po yebaki koyiba eza mabe oza na besoin mpe te ya okende classe to ya kotanga mpe po yebake kotize ba terme blasphémétique blaspheming words, swearing, kofinga par exemple, oyebi, vous allez juger, parce que conscience na yo, so pesi biso conscient, vous allez juger na ba acte nyonso yo sali, oyebi ke, oyeba ke za mabe. Ok, na ba mutu wana azate pourquoi nzo bande wana parce que ba excuse nyonso ko ba ke oh non na yo kana no te le côté ndenge bi bezo ba ke na che ba loi na ngana mitema na bango ndenge otu ko anticiper awa sepeli mutu te azana besoin ayeba ke mutu te azana besoin ba lakisa ke koza moyimi eza mabe mwana otu muki abota meka déjà lelo ayebisa ke no oya ngai no abo kabaka. La rébellion là, c'est dans l'homme, dans la nature de l'homme. C'est-à-dire que mutu moko te akote le mal que non, ngana yoka nanga mambaye sur tout te, faute nanga ite, mais na kabaka nanga ite parce que ça nanga ndenge nanga. Ça ba tchana mitema batu parce que notre nature même est liée dans les sons. Il y a tout ce qui est dans l'homme, il y a rien de bon. Rien de bon. Bazolo bango tanto qui n'a parti ba 18 wana. Bazolo ba même la nature zo conseiller que Dieu existe. Voilà. Même jambati éternité na mitema na biso ya omoni tango ba série ba covid batu bakomi ko luka ko kisuma biloko ebe bazobomba baza besoin kufa te baza besoin vivre eza c'est la nature de l'homme
Donc, ce qui te comprend dans le modèle wana, mon côté hôtel m'a justifié le besoin nzambe basé na oye azoko sala ou encore en utilisant excuse, il y a ignorance. Mon côté, la seule façon que bimana kanda nzambe, isa kaka na nzela ya l'évangile prêché, oyo ko fungola musumu ki miso, et puis musumu ki a se repentir. Tout en dans Acte 14, verset 16. 14, verset 16. Le but, c'est Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qui est en faisant du bien et en vous dispersant du ciel le pluie et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Ok. Mais écoute, on a 17. Non, sur 16. Okay. C'est Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quand on a Bible, na Israël, il y avait un moment où tout le monde faisait ce qui semblait être bien. C'est pour ça que imaginez kao ya modèle wana. Donc, on n'a pas prouvé que Nabino Moko Bobungi pour déjà. Bobungi, mon côté. Sauf que dans le livre Romains 1, 28, il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Bobo, you know? Ils ne se sont pas souciés. Donc, Nzamba zakutu na makanisi na bango ata mukete. Donc, Tatanga sur Romains 3, 23. 23 na 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croyaient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, enfin dis-je. C'est bon. Okay. Donc, d'être tangwana, voilà, à 23, 25, ça va expliquer awa. Donc, bah, voici autre temps, ils allaient pour elakisa, imperfection, elakisa incapacité na biso batu, voulant plaire à Dieu na biso moko, et puis cherchant à utiliser l'ignorance comme excuse, et simbité. Donc, surtout, quel est le modèle wana? Tous. Nous a condamnés. Dans le livre de Psaume 50, 21. Verset 21, là, voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre de tout mettre sous les yeux. Sous tes yeux. Psaume 50, verset 21. Et puis, voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je t'ai ressemblé, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Ça va. Ce qui te connaît si nzamba za moninga na biso tokomi boye tokomi nzela mona nzambe tokomi boye tokomi ba tokomba ninga ezaka premier temps okomo comprendre que tangi maloba na yo comprendre que nzamba za juste yo kiti za injuste. Nzamba za patient, yo za patiente. Nzamba za boye, yo za boye. Donc, c'est chaque jour, to tanga maloba nzambe, tozo mona grandeur nae, tozo mona perfection nae. Et au même moment, ils ont pu exposer imperfection na biso. Tu temps te comprendre que toza tellement imparfait, liboso ya nzambe o azali parfait. De to moni que tokoke coup de panete tozika nde yango tokoma ko apprécier médiateur o nzambe atie pour que to bizika te ye peut-être ye pas na biso pe bon abiso pété et ce médiateur là la médiation n'est possible que en Christ et koya kuna ezalaka na repentance ba kuna bayara neti mandian bon voilà un peu
Endurcissement du cœur vient de notre nature corrompue et nous amène à pécher sans perception. Yango dans l'Ancien Testament, Nzambe a institué qui va sacrifice pour le péché d'ignorance. Parce que dans le dans Lévitique chapitre 4, chapitre 4, il y a Henri dans le 22 à 24. Lévitique chapitre 4, verset 14, 13 à 14, Lévitique chapitre 4, verset 13 à 14. Il y a 13 à 14, il y a 22 à 24. Ok. Ok. Si c'est toute l'assemblée si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que les péchés qu'on a commis viennent à être découverts, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'ils viennent à découvrir, qu'ils viennent à découvrir les péchés qu'il a commis, il offrira un sacrifice, un bouc mâle sans défaut. Et ça va il faut sacrifice et mes mamans. Continue. 27 à 29. 27 à 29, continue. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir les péchés qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle, sans défaut pour les péchés qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans les lieux où l'on égorge les holocaustes. C'est ce que là. Combien? Le 29, car 29, merci. Par Israélites, bazala qui peuple de Dieu, racheté l'esclavagisme pour servir Dieu. Donc, Zambé alinga qui va comprendre gravité à péché, gravité à l'isumu. Pour ma sumu, dans l'isumu, où ils sont involontaires, tout par ignorance, ils ont la justifier té. Non. Pour ils ont servir, ils ont justifié pour ils ont karamasumu. Donc, le commandement est de servir biso pour rendre Israélite conscient ya masumu. Pour la pardonner. Pepona et empêcher bango na répétition ya masumu wana. Ce qui vous dit bokotanga chapitre mobimba ya Lévitique verset 4 na verset 5. Donc na acte 17 30 again na bandela ngosu. Dieu sans tenir compte des péchés d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Partout, yeah. Donc, Antenien, c'est qu'à Paul, apôtre Paul a dit qu'on évangéliser, Antenien, n'a pas étranger au bazalaki. On a vu la terre. Yeah. Au bazalaki qu'on vivre. Bazalaki qu'on vivre, wana. Apôtre Paul a dit qu'on a pour évangéliser na bango. Bazalaki ignorant, yanzambe oyo aza vivant. Le Dieu créateur. Bazalaki ignorant. Bazalaki qu'on croire na banzambe ebele. Ebele. Bayeba quitter qu'il y a qu'un seul Dieu. Parce que n'a pas s'associer, qu'on a souci, il y a koyeba le vrai Dieu. Bazaki ko na bazambe ebele. Si qu'on a acte des apôtres wana kaka. Nalinga kito ki na verset 18. Apôtre Paul a yé pour na ko évangéliser na bango. Abandi ko loba bango c'est un seul Dieu. Atelas ko nde bazaki ko basemoka kinaye. Yeah, tout en acte des apôtres chapitre 17 verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient,
Que veut dire ce discoureur? Yeah. Souka, on va passer dans l'engagé. Donc, tant que ici, bango, c'est un seul Dieu. Bah, c'est moqué de lui. Bah, le binaye. Qui veut dire ce discoureur? Notez bien ce que yo, na verset 21. Verset 21, le Bible. Oh, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Donc, personne n'a ils passèrent leur temps à rien faire qu'à écouter des nouvelles. Yo baza ko sala, c'est le quoi esika moko te ma ba radio za ki te ba TV za la ki te, ezaki lié moko to zo ke nous ko ba information. Puis bato ba mayele ba savant baza ki okende baza ki wana toujours. Baza passer chaque jour temps na bango ya ko discuter. Elo mona mona gani jina ko temps na famo na ngopiti lelo. E mona bato eza na coin moko boye ba no pesa ba information politique bien ba permis ba bakenda wana d'une manière régulière pour ba yo comme tout le monde a une information wana oh le b-boy il y a des histoires comme ça. Yeah. Ils passaient leur temps à faire ça. Dans la bango ezalaki na ndo abinga ngo wasted perdu. Yeah, donc gaspillage. Ezalaki gaspiller. Na biloko o epesaka vite. Biloko o ezako pesa bango kaka ba information. C'est vrai que l'information est peu important, l'information sur tes amabé. Mais ba information o eza le plus important ba information nyonso. Ezoro bazaki na bango ko tsakate. Eza biloko eza spirituel, information eza spirituel, eza message. Amen. Yango eza ko concerner Nzambe. Yango nde eza important. Donc tous les qui ça na biso, tous les qui ça na biso ndengeni. Eza question. Ndengeni tous les qui ça na biso. Est-ce que toyoka kabiloko o eza na ba édification? O eza ko communiquer grâce na matoi ya bato baza koyoka, to biso tozo ba makambo o eza ko communiquer grâce na matoi na bino oza koyoka. Tous les qui ça na biso ndengeni. Eza mabete parce que éducation eza mabete. Bato nzo ki le kuna pona kozwa éducation. Est-ce que tout le monde a Nzambe na science? Est-ce que tout le monde a Nzambe na géographie? Le théâtre total a que le village sur Christ et ils ont promoté Christ. Et bon, la musique, que ça soit un sentiment personnel ou bien marabiso na Christ. Biloko total en a TV. Par exemple, on soit total, par exemple, Mike Kalambai. Bazo ko exposer Mike Kalambai. Bazo lo basiki bakanga kena nini. Bazo biloko moko msusu ya bêtise sur Mike Kalambai. Tokomi kotala yango et comme le la divertissement sans contenir compte que tout ko sumuka parce que bazo ko exposer motu na ndenge moko ya bêtise na ndenge moko bien eza solo yo komisango divertissement pe ozo zwa yango ozo kabula kana ba yango susu na bato komi ko ba boko kimaka esala melaki Mike Kalambai te tokomi nde ko se divertir na biloko bongo mbiye ce qui mukuna des histoires comme ça beaucoup msengo et comme so bino espace pour partager kango on dirait so édifier bat sans contenir compte que ozo sala yango oza ko sumuka otali yango volontairement pe o se réjouir na ba information wana échanger yo te mais ozo ko partager yango o eza masumu ozo sala eza masumu zo ebate ke ya masumu eza masumu pa ignorance oki ko se tromper ke photo ye par rapport à la prudence na banzembo ngo ozo luka ko se oza ko linga ko se tromper. La seule façon la seule façon ko ye pour tous à la prudence ça d'information wana te. C'est vrai que nous sommes sur un net yambano tout ça qu'on exposé tout ça qu'on exposé te pose à notre ye par rapport te. Tout ce que exposer ma cambone, mais la meilleure façon d'exposer les ténèbres, c'est avoir la lumière. Yo tanga ti, oluki po yiba mama nzambe te, oluki kutu ce qu'on deni oluka oyeba te. Ona bano, dans les amis qui to examiner banzembo tuza koyoka, o eza semblé aux la chrétien, mais eza biblique était na bano eza wana. Mais si qu'on a na ba vidéo mususu ndeti par exemple ya ba Mike Kalambai to ya ba Moïse matut de Moïse wana mususu Moïse mbiye ya Moïse mbiye siko bazwa bakangie na boy eza ngo important tali pe bisote wana eza vinaye
dans la vie na ye. Au contraire, que tu faut te prier Et que ça la paye à solo, et que ça paye à solo te. Au Et ça contraire, la balobi, bouche à l'oreille. faut te prier après, parce que ceux qui vont périr, na ba vie wana, ces gens, barokende, na li felo, éternel. Parce que ba vidéo wana na batu mususu, bazo sala yango. Bazo sala yango na ndenge moko, bazo sala na ndenge moko ya ko exposer vie privée na ye. Na ndenge moko pe ya bien te. Ezoko na sens que ya ba divertissement. Yango nde mutu na rien à faire. Ole atanga atama banzambe bien ayo eloko moko oyo ko édifier ye a préférer que yo comme moko boyza wanzela pe que ça ba théâtre mbali moko azo finga mwasi na ye to se divertir bazo swana kuna bazo yiba biloko moko a bongo to étant que ba chrétien tozo sumuka parce tozo tala biloko te oza ko édifier biso eza biloko moko te eza ko mema biso to honorer nzambe eza masumu zoko yebi yango te eza masumu par ignorance donc il faut étant que chrétien soko ozo passer temps na biloko aboye il faut confesser masumu na yo devant nzambe o confesser au moins bible ezoloba ke tant o reconnaître que eloko osaki eza ya masumu il faut même sacrifice donc ignorance ezolakisa kaka koma motema ya biso eza assombrer de péché parce que osala eloko ozoyeba te ke eza lisumu ezaka lisumu oza aveugle oza aveugle David alobi nini na psaume 19 verset 10 ta faute oza présent voilà to beti sete na vie masumu et tout elobi te ke masumu eza toza pour bato moko boye quelqu'un non to ba boye masumu na biso présent passé ou encore futur nyonso nzambe aza tellement riche efutami na totalité na la vie de Christ une vie parfaite ezalaki katanaki ok punition na biso efutama na totalité kuna siko c'est-à-dire que même si masumu na nga nyonso lokola nandimi yesu nandimi masumu na ngai ya lobi ya lelo na oyo koya lobi kuna efutami déjà donc il faut na consommer grâce ne mutu moko apesa ngaka quelqu'un m'a dit ça il faut consommer la grâce c'est-à-dire quoi maintenant faut pécher ndenge olingi sala makambo ndenge olingi parce que nzambe asi alim so déjà c'est que ça ignorant c'est que otanga te tout na livre ya Romains 6 te ndenge lobi bible le lobi boy na livre ya Romains 6 ok donc tant que na moninga wana c'est Romains 6 lobi wana eza peut-être que ça m'a avec ignorance oyeba te ou bien osala ka mususu pe kana ndenge na yo. Mais la Bible qui est la parole de Dieu est vraie, vérifiable, à la Bible. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nzambe azoloba awa kaka oyo nalingaki na amplifie awa eza ke koyeba ke yesu alimbisi masumu na biso eke tozwi justification na nzela na ye ezali licence te mpo na biso tokoma kosumuka nko tojustifiaka lisumu te eloko soki eza ya mabe tojustifiaka yango te nde topesi exemple ya bakalambai awa ya mutu boyo soki bamoïse soki ndenge nini nous ne les justifions pas. Nous ne disons pas que non, parce que non, non. Tout ça, nous avons matoi na bateau parce qu'on utilisait comme étant moment na bango, bah c'est distraire au lieu baluka baye la vérité parce qu'un jour on se rendre compte que bon télémé liboso, il y a les rois de gloire na deux positions kak. Soit au télémé liboso na comme étant yé juge na yo, donc aucune justice ya nzambe pas biso nyonso tokokweya ou encore au terme liboso na yé comme étant ton avocat à défendre yo au père afin que soit justification. Donc c'est comme la grandeur, la bonté de Dieu est manifestée quand les pécheurs expérimentent le pardon total. Yana lebi na bandela nsoso abi bonté ya nzambe ndio tala ba film mo kanto boncha film ba Nigeria ba chebwe na soko ba che to God be the glory na nzambe ko mimi makambo zaki ndoki mutu moko boy place nini nzambe azweli gloire na makambo wana kuna te tozolobela gloire ya nzambe za ko se manifester la bonté de Dieu za ko se manifester quand un pécheur
azali ko-expérimenter. Il y a la fois passée la puissance de Dieu dans le Nouveau Testament, ils allaient manifester na la résurrection du Christ. On comprend? Eux allaient symbole ya kufa pe bomoi. C'est que ils allaient manifester qu'à grandeur ensemble. Quand autant que pécheur a expérimenté pardon total. Oyo mutu te ko kufutele yango. Et c'est fait quand tu parles le Bible. Apôtre Paul azosala appel tanto ozonga na acte wana asala appel azobenga mosumu ki na repentance. Pourquoi? Parce que jugement ya Nzambe eza certain. Jugement ya Nzambe eza certain et aura été ce rendez-vous est certain. Sinon te punition ekozala donner la totalité. Ce qui repentance est athée, la punition doit être subie dans la totalité. Hein? Ce qui c'est sérieux, hein? C'est sérieux, ma face. Donc, il y a un barabato, ngandi manzambete, asala babete, mi bongisela kaya yo chèque. Au telema liboswango pour que au payer de tes actes. Mi bongisela ka. Mais il va que ça pas juste. Ce qui repentance sincère, vraie, exaté, et puis justification totale, exaté en Christ, soit exaté, il faut toujours mériter. La punition doit être dans la totalité. Ça, ça. Tout en allant dans le livre Psaume chapitre 2, verset 12. Ok. Ok. Le 2, verset 12. Yeah. Baisez les fils des pères qui ne s'irritent et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer et prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient à lui, en lui. Donc, et ça, image, il y a kako gumbama. Omuso ko oye pa mukonzi apese loboko na ye gumbama opesi bizu la kisiki no nandimi na mikitisi liboso na yo. Babi yaka ogumba melaye. Yaka ogumba melaye pendant qu'il est encore temps. Avant à comme kanda. Parce que comme la kanda, c'est-à-dire que rejet commis possibilité à repentance eza sous-souté. Quand on est pris en vie, il n'y a plus moyen de se repentir. Attends, le bio, au purgatoire, ils ont raté. Autre ça au bazo kundayo, le pouvoir qui m'était donné, exaté, papa, exaté. Quand l'homme est en vie, il faut tout le macambo pour te dire, valeur, il y a repentance vraie, afin que Moutou a expérimenté le pardon total, pour que tout soit payé justification au et ça donc, repentance, c'est très important. Sans laquelle, miséricorde de paix. Exact. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Okay? Donc, Paul a s'adresser na peuple de Dieu, na Israélite, non, s'adresser na philosophe grec. Oyo bazalaki sage ndeka na baki na ebandeli bazalaki sage na miso ya bato pe bazalaki na banzambe ebele les dieux selon les pensées des hommes parce que badiamba bikeko eza biso to créer bango to créer pe ndenge nini faut bazala adorer to tia même ba prostituée wana na ko adorer banzambe wana eza te banzambe na ba existera te la qu'un seul Dieu ko bato wana bazalaki ignorant ya nzambe kaka obele moko. Ok. Alobi awa, alobi Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Donc Paul a ebisi bango nani nzambe aza le créateur à qui nous sommes sa progéniture. Sa progéniture, sa progéniture. Sa progéniture. Petoza na responsabilité devant yé. Ya ko comprendre oyo yé a révélé biso dans les saintes écritures. Voilà. Bonani poto adorer na bo solo. Ceux qui te déshonoré, te négliger par responsabilité na biso, il y aura un jugement. Amen. Paul n'a pas péché.
Paul n'a pas prêché tes évangiles doux. Il n'a pas prêché un évangile doux. Ok? À confronter bango avec courage. Leurs idées force. Bah, il dit là-bas, qui a l'okuta sur Dieu. Puis à confronter qui bango c'est la réalité du jugement à venir. Amen. Pour l'année. Pour ils sont très sérieux. Ils sont très sérieux. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, la bandeli yango, ne veut pas dire que Nzambe aza ko négliger masumu. Aza ko négliger masumu. Non. Le péché est toujours un péché. Et entraîner toujours et me mara toujours na culpabilité. Ok. La seule façon de nettoyer l'ardoise, l'ardoise de nos péchés, l'ardoise de nos péchés passés, présents, peut futur, et ça a déplacer sa foi dans les porteurs de péché. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Donc, passage moussous, toi qui na passage, toi qui na Henri Okikonu que la biso impiana posé ka. Binga les arapes difficile. Ok, dans temps 1 Jean 1 discours kabamo, 1 Jean 1 29, bah le biawa. Là, nous parlons des porteurs de péché, non celui qui a porté nos péchés. Hein? Le lendemain, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, oui, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Qui ôte le péché du monde. Il y a okay. Na 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions dans la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Guéri, masumu na biso ndeza eza maladie. Siko na verset na Ésaïe 53 verset 5 à 6 balobi, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà. Ils ont la souffrance na yé. Depuis que guérison, c'est guérison dans le sens que pardon du péché. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment. Vous comprenez? Qui nous donne la paix. C'est que côté Moussoussou, ils ont dit que une maladie, ils ont guéri, naïe. Mais le but est que c'est maladie. Contexte, ils ont toujours les sourds. Voilà. Dieu, il est capable de nous guérir de toute maladie, même spirituelle. Maladie, péché. Yangozola sakeli sumu eza sérieux eza grave. Na Isaïa bazo expliquer ngo bien. Ah OK. OK, na verset 6 na 6 c'était. Nous étions tous sans exception. Tous. Est-ce que mona bo mona koza errant? Babi nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. De nous tous. Donc, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Donc, dans le barra partir na Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Nzambe a détruit Bangote. Nzambe peut ba obo vivre sikoyo. Ba obo zanwa en Christ. Ba obo za ba religieux. OK? Biso tant que masumu. Dieu sans tenir compte de temps d'ignorance. C'est-à-dire, tant que tu sumuki, abomi biso mbala mokote. Tant que Adam kufaki, abomaki mbala mokote. Tant que vous vivant, et ça lelo ndinza mazo senga repentance. Tant que tu saka, okosi lelo. Tant abomi mbala mokote. Toute la vie à Ananias na Safirat. So nza mfasa la ndengwana na biso tout lelo. Na biso nyonso. Yo biso tous ala envie lelo. Tous ala invité. Donc, Nzambe a détruit Bango malgré, apôtre Paul Bango, malgré allégeance na Bango, na ba fausse culte, ya Nzambe ebele, pe Nzambe ngo Nzambe bike kwa, ba vrai Dieu te. Mais à permettre na nzela ya grâce, na nzela ya grâce, na nzela ya grâce, na apôtre Paul, apesa Bango message wana. Donc, Nzambe aza un Dieu plein de miséricorde.
à permettre l'apôtre Paul à te bango ango tozo monango à permettre l'apôtre Paul à évangéliser ma évangile de Christ na bango. Voilà. Donc ils ont devoir ya biso, ils ont devoir ya biso ba créature pour ba kelami donc to yé banzambe to yé ba parce que nzamba lingi to yé ba yé et atiki biso pété sans information après si biso ba parole na la parole inspirée l'écriture to yé comme témoin après si biso nuance esengeli to yé ba pona koyeba malamu créateur na biso tout ce qu'il faut pour que to yeba ye apesi biso yango non seulement apesi biso yango et puis apesi biso comment tokoki ko approcher pays de il s'est fait connaître par na biso na maloba na ye pour que to approcher ye mais aussi il nous donne la façon ya ko approcher ye donc il s'est to approcher te na ndenge biso lingeli to dore nzambe te na ndenge na yo ko dore nzambe na ndenge ndo moko te ki obeti ba shondoro bokora ndala bakate yango te ko adore nzambe ko dore nzambe na ndenge ndo moko te nga za suna sambeli boye na beti ka te ko ene ba formule te na ndenge na yo te nzambe apesi biso ndenge ni ko adore plutôt to adore en esprit et en vérité la seule façon d'adorer en esprit et en vérité c'est une métaphore nous ne pouvons que causer sali on ne peut que adorer pour un but ça va tout adorer pour un bon adorer mutu moko boye po apesa ye mbongo ou bien mutu okipe ko adorer nzambe po azwa quelque chose azo adorer but ya adoration ezaka ke nzambe opesinga mbongo opesinga bana opesinga boye opesinga boye eza pona oyo ozozwa na ye eza te sur sale eza oyo eza toujours comme idolâtrie yesu awa na livre Jean 4 azo expliquer madame wana azo bane que non vous ne savez pas celui qui vous adorez nous les juifs nous savons qui nous adorons car le salut vient des juifs alliés à mon salut ce que nzambe azo lobela après si biso façon à quoi adorer nous ne pouvons que l'adorer en Christ en Christ seulement ndeto koki ko sepelisa nzambe ko honorer nzambe sinon toko déshonorer ye pe toko zala garder coupable garder coupable pana ye et puis te reçoit punition aux ali conforme na justice na ye ce qu'on adore nzambe na ndenge na yo na ndenge no mo kaka obeti banzembo emati likolo ekiti eza ata na soubassement moko biblique te dans adoration eza pe connecté na connaissance ya nzambe oui parce que koki jamais koya kobetela nzambe maboko osepelisa ye soki ayebisi yo te ndenge fo yela il faut oyeba ndenge yango nalobaki nzambe ase révélé na biso toyeba ndenge azali pour que toya epa na ye na ndenge ye alingeli toyela ye yango azwaki bana Israël me bango na désert po baka okende banga bokende nzela ezalaki nango ezwaki ngoto bango 2 semaines po bakota na Kana tozali mi bango na Égypte pour apprendre bango pour enseigner bango comment adorer yango ayebisi Moïse sanctifié bazala sanctifié baya me batie kutu gate batie barrière pour mutu moko te akende aleka na barrière wana pe apesi bango ba 10 commandements bayoki voi nzambe apesi bango ba 10 commandements nzambe bozoko adorer aza saint apesi bango ba commandements po boyeba yango na ntango bazo désobéir ntango bazali kolakisa manque à foi nzambe adi okota te parce que boza ba incrédule to nzambe adi ngai ba incrédule esimbaka te na nga il faut koenseigner bango yango petango osoresama petamba ntango Moïse azalaki na montagne wana bamoni ke Moïse awumeli nini basalaki baadoraki le vrai Dieu na ndenge na bango moko basalaki vodor na ide ya nzambe solo mais na ndenge te nzambe alingeli po balobi voici le Dieu oyo abembi biso na Israël abilongoli biso na Égypte azali koadore nzambe na façon na bango ok nzambe aza adore te na bandeto baki les 5 sens bon bazonga fa ba mona bikeko parce que basaki habitué na Égypte lelo tozala ba auto bengaka ba assemblée lelo bazali batongo bakendaka pe bazana idée pe bakipe ko adorer les vrais dieux on comprend bakipe ko adorer pe mama mais ce que tant ba sa ba culture wana tant ota ndenge ba okende na makomi ota ba nzembo ba oyemba tu comprends que ces gens dans un sens que tant
toujours quoi adorer nzambe banzembo toujours quoi examiner banzembo Bado examiner te toujours le bara pour toujours na mateya des gens disent des choses oyo nzamba pekisi bango ba nzamba permettre bango même pas ba lobango. Par exemple, l'esprit du Seigneur est sur moi. Ça n'a pas moi ndengo. Comprenez mambaka kamubozo loba. Nde yango yango na zo loba. Nzamba pesi biso maloba na ye pour que toyeba ye. Pour que tu approches payer ndenge ye alingeli tu approcher sinon te tu as la punition parce que tu allais déshonorer ye. OK, c'est comme ça autres injustes. Qui sont injustes et imparfaits. Comment pouvons-nous approcher le Dieu qui est juste, parfait et vivre? Comment? Réponse ça. Seulement en Jésus-Christ. Il y a le médiateur. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre l'homme et Dieu. Et c'est l'homme Dieu qui est Jésus-Christ. Maintenant, comment en Jésus? Comment en Jésus? Comment et comment à ta prière zangi mutuna makolo. On dit oh prière penza et bité ndeni fo zalela. Maintenant ce que vous le dit au nom de Jésus. Ce que vous tenez moto on va le dire. On comprend. ezaka ignorance ezaka yango toujours ko encourager na bato kotanga Bible comme ça même la prière na biso ezala Bible. Ezala Bible. Comment en Jésus? Liboso na repentance. Et puis qu'on fait confiance totale dans l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Il a payé pour toutes nos offenses. Dédé. Après, si nous avons justification pour tous accepter au Père, tout élément, liboso naïe, sans tâche, blameless, le Bible sur le banal anglais. Donc, tout ça, ma justice, imputed, justice, wana. So, tout temps, dans le livre Philippiens 3:9, je t'en Philippiens 3, verset 9. Philippiens 3, verset 9. Et le but, et d'être trouvé en lui, ainsi Jésus-Christ, d'être trouvé en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Surtout à lui, celle qui vient de la loi, ou toujours da qualité, toujours na ba œuvre. Il y a un sens que na finga kite, na tonga kite, na yiba kite, na via kite. Yango te bazobla. Lelo na zoba nzambe exposé maloba na ye a se révéler pa na biso et puis a pesi biso comment toko ya epanaye. Ya on azoloba biso tango toke na église et que maintenant par exemple ceux qui pasteur pa na okende a ça la prière bien a oteya et loro moko boye ezali biblique te. Donama. Koloba mente. Poso lobi amen. Et ça on dirait yo nde muto lobi. Dans yo peso lobi amen. Amen nango na église tant okende église lobi amen nango. C'est le colo agréable, on sait pasteur dans erreur, yo pose une bano, yo pose punition. Ya mona osenga na biso tozalaka attentif. Na makambo yo mote ya telemi wana a oteya. Na osenga na nzamba sunga, même si pasteur azoteya. Na ebite soki ezaka expérience ya basi. Omona pasteur ngeki musika, mwana komi na difficulté ya koloba amen parce que nazaki na nga wana te. Mwana banzambe sunga nga nazala concentré na prière. Voilà. Donc, mon cher ami, il faut la bonne nouvelle et à la prêcher. Il y a encore moins sinon tu vas demeurer dans les ténèbres, tu vas tika na mulili. Donc, obitan. Pourquoi tu commis comme ça que kosalaka ba délivrance ya batu délivrance ya ba maladie tanto komi kosa na sens ya tozo sala yango batu komi kosa yango te nzambe. Donc délivrance na la maladie kindoki ceux qui ba lien de famille etc. et que sauver mutu te au contraire et que garder mutu na ténèbres. Et garder mutu na ténèbres. Mutu comme ça là ba effort. Pourquoi garder mutu na ténèbres? Parce que a comme espoir na mutu moko be so na kena mutu asalinga y prière balien e kata. Balien ni. Yo ko la bon balien de famille. Quand tu te bon le bon tuni
Balienne, tout le monde comprendre. Balienne. Net, par exemple, azobala te par, bien azobela. Azobela, et c'est un traitement les moussous oumeli, maladie et tout, et quelqu'un qui vient avec des histoires. Peut-être que par exemple, à Barami, par exemple, nous allons comprendre des choses qui sont tant aux autres, par exemple, toi, ta famille, on va la rater, mais va pas rater. Par exemple, on a été maladie oyo, et la maladie, il y a famille, la famille oyo, babela ka maladie oyo. Vous comprenez? C'est vrai, ça va une chose en réalité, parce qu'il y a des familles oyo, basant à sucre, en autres. Par exemple, diabétique, hein? La famille n'a pas c'est lié et tout, et puis ça va que non, maman là qui est diabétique, chance spécialement ébélé, papa paye mon père, bimina, diabète, vous comprenez? Mais ce que, yango te fait comme que ono, oya, et ça va maladie démoniaque, il faut qu'on brise yango. Faut te belle romoko. Notre vie, c'est cette terre. Et ça n'a pas imperfection, eux, ça lié na les soumou. Au cause de la passé, n'a pas soit de sa délivrance. Les soumou originels. Les soumou originels d'Adam. Des mimi maladie, mimi décadence, mimi partout. Parce que nous, eux, memaye, oya, ou ça, les prières à délivrance, il y a 4 jours, ils ont pour, diabète, wana, et si là. Mais diabète, wana, peut aussi la paix, elle sauver, peut capéter. On a bien demeurer dans la ténèbres, sans les saluer. Donc, au lieu à comprendre. Qu'on base de délivrance, il faut qu'on prêche l'évangile. Il y a la repentance. Toza na ba lien. Ba lien au toza na ngobiso nyonso. Eza ke po toza connecté to hérité to na péché d'Adam. So balia ne kata na aka po balia ngo eza lisumu parce que to zui lisumu wana to hérité. Ouais, nous héritons ces péchés. Donc ce qui mutu à comprendre yango ayoki évangile parce que évangile doit être prêché. So ka yoki évangile ne te kata balia wana de mutu ako parvenir na salut na sens wana sens parce que yango nazo balelo nazo pesa ku tourner timo urgence moko boye na mutu nyonso avec beaucoup d'amour. Mutu nyonso oyo alobaki aza na ministère ya délivrance ayebaki ezalaka te badélivrance wana ezalaka nango te po ane ezalaka te voilà wana ezalaka te ezalaka te po ane nzambe azokole biso na repentance ministère ya réconciliation avec le père nde eza parce que toza basumu ke le message de Christ nde eye kolongola kanda tozango na nzambe yango tozali appelé ya ko prêcher évangile wana ya réconciliation oyo ezali ko mema repentance na moto yango na bi le message de Christ ezali ko benga moto na repentance ceci doit être prêché ozala en bonne santé ozala malade tanga Matthieu 11 chapitre 11, verset 12. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Il faut ezala prêcher. Quand elle est prêchée, l'évangile est prêché, nde mutu monsieur ko fungwama, akomona ata maladie, ata kozanga mbongo, ata kozanga libala, kozanga bana, ezala penza important penza te par rapport au salut au ezayaye. Soko maladie, chérie. Voilà, maladie, circonstance mauvaise, liwa, nyonso wana ezali ba résultat les sumu. Mais nyonso esalemaka kaka soki nzambe a permettre. Ce n'est pas que soit des prières intenses. O boya butu mobimba dans le sens qu'il faut toyeba souveraineté en Nzambe ezate un butu particulier de mutu changer tout non on boya des nuits de prières intenses tonnerre de gloire boya ceux qui habitaient baterminer batongo bakinda ko utiliser esunga ke le côté gospel nde faut la prêcher sinon salut ezate sinon salut ezate eza très important. Donc Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance tant il y a ignorance peut aussi faire référence
à la vie d'un individu avant sa conversion. Eza na ba moment moko be na vie na biso, étant que progéniture de Dieu, créature ya Nzambe, tozalaki satisfait na biloko oyo ezalaki to ezali inférieur ya Nzambe, inférieur à Dieu. Baton ya ignorance, eza pe tango totambwisamaki to tozalaki kotambola dans l'indépendance de Dieu. Formant des diverses idoles dans nos esprits. Mais la Bible nous dit que Dieu est patient avec nous. Aza vraiment patient. Yango tozo patience yanzambe for granted te. Tozo yango te. Dieu aza patient envers nous. Ne voulons point qu'aucun périsse, mais que tout se répande. Donc, tant il y a ignorance, et la qui si patience yanzambe, il y a comme maté jugement immédiat à la personne. Mais aza cause la patiemment que la personne se répand. Amen. Donc, tant apôtre Paul a conforté ki bango, na bo solo ya Yesu, batu wana na biso, il faut tout assumer ba responsabilité humaine. Et ça que se repentir. C'est-à-dire changer d'avis sur l'idolâtrie, sur l'ignorance, les péchés, sur Dieu, Christ, c'est un style de vie pécheur et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Aza notre Seigneur et Sauveur, Aza mon Seigneur et Sauveur, péda personnel. Notez bien, Nzambe aza ko senga te na batu, ba se repentir. Mais aza ko ordonner repentance na batu maintenant. Azo senga mote ko ne aza ko ordonner maintenant. Tala. Donc, nazo ko beta société sur une fois de plus. Tout tika ko gaspiller temps ya ko salaka ba soi-disant ba délivrance. Oyo peut-être eza penza te probablement. Poni na le bindengwa. Ala biso moko ndenge basala ba délivrance yango. Ça kindoki ya famille, kindoki ya quartier. Bandoki ya libota. Côté papa, côté maman. Donc, il y a délivrance, il y a célibat. Après, il y a kobota. Après, il y a pauvreté. C'est tous les jours que vous faites ces choses. C'est pas rituel, c'est un cercle vicieux. Il y a un côté. Et ça va fruit, il y a même un réveil. Vous comprenez? Donc, lié nyonso. Mutu akie musala na retard na interview. Papesi ya musala te. Bandoki ya famille, papa. Anda uzwa diplôme d'état, musala pe okende pe koluka pete. Bloka ngai. Il faut se passer à temps où besoin luka musala temps uzwa me ba année non, une année 2 ans. Et ça nous suspect que a tout luka musala mazozo ate. Mais il faut toujours ba circonstances et sa volonté en Nzambe. Bon, est-ce que vous avez dans la Bible, dans un livre il y a Lévitique, nous avons besoin de prêtre. Habitant au pays à Cana, ok, et c'est arrivé que dans quoi les alaki na ba mold, habitant au kuna beaucoup tamir oyongai, nganzambe na chemwazi wana. Azola sa bondeni barosa ça dit ba circonstance nyonso ezaka toujours ce qui nzamba permettre ngo eza volonté en Nzambe eza volonté tous voir ba circonstance nyonso volonté en Nzambe et ba circonstance dure eza bien pour la biso pour te croître na patience mais patience toujours croître na cause parce que moi na asenge loko azela raté faut zoa aroye kula te patiente aroye kula te kozela yango nazomona bato bazoya na baeglise te po baya kolela masumu na bango baza sauve bazoya po église dans tous autres l'église epesi image on dirait eza soki oye ozali protégé okozwa libala okozwa mabota soki obelaka balien wana ya kobelama ekatana akama kokata même na baesprit de mort
autre télémili, esprit de mort, esprit de boye, donc passer, tout pas, passer, ba moment belé, ya tellement, ko kata ba. Esprit de mort, zani. Non, c'est que, donc, nous tout à coup, tozoloba awa lelo eza ke toamplifie la connaissance de Christ toya epai na ye toyeba ke soki apesi biso lipa merci pas a souverain soki apesi biso mpe te ye ayebi pourkui apesi biso te me nzambe alobi omoni na proverbe batala mosu azwi 10 mosu azwi 5 mosu azwi 4 oyo azali na eloko te azwaki moko alobi ke o non ngai nasalaki na ngai eloko te mpo nayebaki ozalaki oza méchant oza nzambe ozali moto oyo abukaka epai yoloni te biloko mabongo nakende kobomba tala na yo nzambe ayebisi ye na oyo alobi aza na eloko te tozwi meme lepekila topesi yango do soki nzambe apesi mutu nyonso eloko me na fo tozala reconnaissant to soki obali nano te pendant ye moma na fois na esprit ya seli na démon ya célibat bakata balia wana so na famille na bino boza bino ebele bobali te bien boboti te makambo ki lokola bato bazali kondima makambo wana chéri nde yango ezomema mpe ke l'évangile ezala prêche te bato bakomi na bondage wana bakangami na nzela wana oleba ya na Christ oyo azali kosauve na nzela ya repentance. Donc évangile eza koloba délivrance na masumu na kanda nzambe voilà. Mais na le diable qui nous tente de pécher voilà. yango eza délivrance il faut ezala prêcher donc ndenge wana donc nzambe aza juste nde tobaki ya kopinir mais na miséricorde na ye asauve biso basumuki donc ntango tozosengela eloko pa ya nzambe ata likambo ngo osengi yango eza ya bien tolobaka que ta volonté soit faite parce que tozomérite eloko te soki tozwaka eyano kouta pa ya nkolo eza kaka mpona Christ Christ tolobi que ta volonté soit faite tolemba kokende na baeglise po nakende mbadi nakezwa délivrance na ngai nakezwa otuni mama yo 2 ans passé opriaki mpona balongola yo na ezala kaka mutu na abali te badélivre ya bali apres ntango abali azobota te badélivrance mpona ye abota on dirait c'est bakanga mabota c'est Dieu qui crée nzambe nde apesaka bana même kozala stérile c'est Dieu qui cause même na ancien temps tomona Rachel Sarah nzambe nde akangaki mabumu na bango noko na bino te mama leki te akokanga libumu ya mutu ono akangaki mabota na ye ubie ateka mokongo na ye écoutez te aza na pouvoir ya kosala makambo ya modele wana yango eza preuve ya ignorance ya nani nzambe azali epuis nini koya vers ye kola se façon ya koyeba bango babengi yango na terme moko ezala babengi yango métanoïa eza repentance avec regret mo sosali eloko mo mabe ozo regretter penza ke mpona nini otali punition nango mpona nini et donc regret wana nde ememi yo na le Seigneur qui est capable non seulement de sauver mais aussi de pardonner tes péchés pour que a restaurer yo a présenter yo mokolo yango sans tâche devant le Père nde yango toza nango besoin parce que eza na bafacteur ebele tokende yango mwamba bafacteur ebele oyo ememaka moto na repentance 4 facteur oyo tomeki kosala tomeki koénuméré facteur liboso chéri oyo ememaka moto na repentance ezali connaissance ya maloba nzambe soki oyebi nani nzambe aza la perfection ya nzambe ebangisaka kopatike nzambe aza boye nga aza mabe nde oyeba na ye na repentance deuxième ezali ko omoni so osali eloko moko ya mabe esali yo mpasi odesobéir na ndenge moko boye omoni punition liboso nango ndenge ezaleli surtout ntango na livre ya 2 Corinthiens 7 mais totanga yango sikoyo te 2 Corinthiens 7 verset 9 à 10 tokomona kuna balobi pasi ya lisumu regret ya péché ememaka moto na repentance regret ya péché. On attend que c'est rapide pour remettre ça. 10 à combien? 2 Corinthiens 7, verset 9 à 10. 9 à 10, Babi. Je me réjouis à cette heure. Non. À 10, ok, à 10. Non, pas 10.
Quentin, Yomo. Euh, Amour. Je me réjouis, ah ouais. voilà. Je me réjouis. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Hein? Mawana Vous yo, avez été attristé attristé, selon Dieu. memi yo, Yeah. pa nzambe. Troisième, et comme mon Zana, c'est repentance. ça, chérie. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Voilà. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répond jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc la tristesse, il y a monde et manangoliwa, oyo ya nzambe wana, et ma repentance. Et puis, bolingo ya nzambe, dans le livre Romains 2:4, livre Romains 2:4, the goodness of the Lord. Bolingo ya nzambe, otalis, comment Dieu est bon. Hein? Nde imemi yo pe na repentance. Ok, na Romains 2:4 alobi awa. Où méprise-t-il les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Sa longévité. J'ai l'anglais à quelqu'un. Awa, longanimité. Longanimité. Longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu qui pousse à la repentance. La bonté de Dieu est manifestée en Christ, la repentance. Et puis, na suka, na repentance, zali kubanga jugement final nzambe. Kubanga elifelo, kubanga wana. Comme le mona, comme le mopé. Il fait le haute de son blanc, il fait le haute, il y a bateau, bazoako, il y a monté tout ce la colère manifestée de Dieu, au soit l'obéla, bandenge et belé. Alors bien, à moins que vous vous repentiez, dans Acte 2, 38, dans Luc 3, verset 3, même Yesu a benga la repentance. Alors bien, ceux qui vont se repentir, ceux qui, s'il n'y a pas la repentance, dans Luc 13, Luc 13 au 3. Ceux qui au Luc 13, verset 3, Luc 13, verset 3, non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien c'est 18, on continue à 4. Il y a 4 5. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fût plus coupable de tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il faut répandre. Repentance, Eza kaka, quand on a la connaissance de la parole de Dieu, parce que nous avons des expositions en Zambie, nani yazali, et puis comment tu approcher. Tant tu approches, tout le monde dit, à la lumière, nous sommes ténèbres. Lui, le but dit lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Mais nous sommes ténèbres, vivant dans les ténèbres même. Parce que pour tout il n'y a pas de non? Maintenant, en Christ, nous sommes couverts. De la tsami bo sang. Ndi anga faut prêcher. Ce qui obélit, chana. Ce qui musala ezate. Lui natangwa pasi. Umbama yaka senga miséricorde. Natangwa pese. Panzembo. Nyoso ezo nga epa na ye. Ça va te écoute Job na pasi na ye à ta place mon côté Job azo blâmer Satan. Nana nga souffra na mukilo koleka Job. Asia onyo so volonté nzambe. Nana nga souffra na mukilo koleka Job penza. Akufa les pana. Moi c'est tout comme à part Christ, Christ, voilà je dirais. Nana ngo. Mais à ta place mon côté à traîner ko blâmer, à blâmer Satan. Dans la circonstance na ye to kendaka epai ya nzambe parce que yende mopesi. Yende noko akanga mabota te, noko abomaka te, mama leki aloka te, c'est Christ qui permet des choses, ce qui permet eya, ce qui va permettre ngo ezala. Est-ce que pour bakala wonga, pas n'importe quoi. Et à l'autre, c'est Dieu qui donne des enfants.
Et c'est Dieu aussi qui peut priver une femme d'enfant. C'est Dieu qui est au contrôle. Nazotanga Job awa na circonstance na ye a perdre nyonso atikali te ko blâmer Satan. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et il dit à comprendre que je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné. Oh, nyoso tozanango bana, daku, santé, nyoso. L'Éternel a donné. Après le but, et l'Éternel a ôté. Tozora, nyoso ra diabeté. L'Éternel a ôté. Tozana titi douane. Eza ititi moko ya humilité, ya koyeba souveraineté en Nzambe. Ya kozala grateful. Vous allez reconnaissant. Vous allez reconnaissant la bienfait en Nzambe. Ata soki azwi yango, vous êtes toujours reconnaissant. Vous allez aimer. Nyonso te to bara diable te. Après le bien, après l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ceux qui tozo blême ba diable bandoki na ba circonstance na biso, tozo sumuka. Tozo sumuka parce que lobi aya glorifier abi. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Ce qui est toujours quoi attribuer nion sur la diable. Toujours ça, le roi de Diable est injuste à protéger. Et comme il péché par ignorance, c'est ça toujours péché. N'a pas circonstance nion. N'a pas battu pour la macasse. Ce qui est comme linga na lose na perdre nion. N'a besoin qu'il y a grâce en Zambie. Il y a on dit te soutenir. La facilité ya koluka beski ya koluka ke eloko bona salaki mutubu eza grâce ya Nzambe eza tellement riche eza na capacité ya ko soutenir biso eza pe na capacité wana ya ko rendre biso humble devant Nzambe. Donc grâce ya Nzambe eza riche. Donc voilà, lelo zala ki ka juste to loba Nzambe azo benga mutu nyonso tout homme en tout lieu. Ça, la repentance, ce n'est pas une option. Nous sommes lignés à côté, nous sommes lignés. Nous avons demander repentance. Et ça, option T. Et ça, commande. Parce que l'homme, se m'a à chercher à comprendre avec tous les hommes en tout lieu. Donc, partout, dans toute génération, dans toute culture. Voilà. Nous avons besoin de la repentance. Et en gros, c'est clé parce que sans repentance la punition est égale. Punition égale. Je dois éviter punition en la repentance aux en Christ. Voilà aux qui a les lots. Na autant un passage à soukara après tout prier et ils aura un minute moko kaka. Na posé. Nansi c'est un passage au Acte chapitre 17 tout tanga verset 30 à 31. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il ait à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Justice. Puisque dans la justice, la justice, oyo bazane de nouveau, bazana justice, oyo is imputé. Justice de Christ. Ok? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous, une preuve certaine en les ressuscita des morts. C'est-à-dire, si tu as le Christ, tu as la vie. Si tu as le Christ, tu as condamné, tu as choisi, tu as ramené. Soit tu accepté. Ce qui pour répondre T, ils ont déjà réponse que vous acceptez. Parce que tu as déjà condamné. Au départ, on est tous condamnés, mais tu as qu'à sauver. Voilà un peu un moyen de repentance surtout en Christ. Tout le monde est l'exemple pour ce moment où Yahweh, tout le monde dit opposa mon comzi, merci pour ça, mettre à temps pour circonstances, il y a une personne même paiement tout le matin là-bas. Mais tu le dis pour la sur mon côté, tu le dis pour la yonde au pessimiste mon côté au koloba. Gloire nyonso ezala ya yo. Malobana yo kolo, ezali semence incorruptible. Laisse que nos cœurs ezala semblable à une terre fertile. O y recevoir malobana yo pe bota milona e bota mbuma ebele. Kolo lis tozana posa tolingi totambola biso moko te parce que tokende na kobunga parce que na biso moko ezaka molili
monde zaka yo. On a biso moko pe justice ata mokeza te. Ya onte yepa na yo nkolo na nzela ya repentance o te biso lelo. Afin que to yeba ki sans la repentance o nkolo ka punition de ezali. Nkolo yo zali miséricordieux. Vous êtes capable de couvrir toutes nos fautes par le sang précieux de Jésus-Christ et pas ignorons sur futami. Te que te gloire et zonge panayo. Dembala sima si tu permets tous à l'issoussou kolo nabinili kolo ba de ta part. Donne-nous la parole. Nous pensons que nous sommes afin que tous allez justement au yo nous utiliser pour la gloire na yo. Bisoto lis-moi totalement kasi yonde vous allez amplifier ndenge ka Jean-Baptiste alobaki. Na kombo no masi ya Yesu le tobondeli. Amen. Amen. Bye bye.